lokumu pe masanzi lozonga na nkolo na nzembo 112 moyembi alobi boye te. Psalm 112 na verset 1. Alléluia. Esengo na moto azali kobanga nkolo pe azali kosepela na mibeko na ye. Oyo toyekaka liloba oyo totangi yango ezolakisa biso ete soki biso tokoti katikati na likomi oyo Nzambe aza na makambo ebele ya koloba na biso. Esengo na moto oyo azali kobanga Nzambe. Kasi okoma ndenge nini na ba oyo nyonso bazali kobanga nkolo te. Pe biso atoki komituna. Kasi nga nakanisi ete pe nazali kondima ete Nzambe azali na libota na ye, pa azali na ba oyo bato bazali kotosa ye, oyo bazali kosangana na kobanga na kotosa, pe bango bazali kozongisa lokumu pe masanzoli na oyo ezali maloba na ye. Boyebi yango ete yango ezalaka kaka ndenge wana. Posa na Nzambe ezali ete libota na ye ezala na kebi na liloba na ye. Na Yeremia chapitre 11 awa Yeremia afala azwa liloba amemango na libota na Nzambe pe akuka ko zongiselaka bango suna makanisi eloko nini Nzambe alingi kosalela na bango. Jeremie 11 na verset 1. Liloba oyo epesamelaki Jeremie kouta na Nzambe. Boyoka liloba oyo ya boyokani pe bino bopesa yango na bato na Juda ti na mboka na Yerusalem. Verset 3. Yo yebisa bango lisusu boye. Yango wana elobi nkolo Nzambe na Israel. Alakela mabe oyo nani yazali kotosa boyokani oyo te. Oyo ngai na pesaki batata na bino na mokolo oyo ngai nabimisaki bango na mboka na Egypte pune pani bazalaki konyokwama. Bozala na botosi na malakosi na ngai. Pe bino bolakisa yango lokola ngai nasengi bino, pe bino bokozala libota na ngai, pe ngai nakozala Nzambe na bino. Oyo ezali maloba na motuya. Tomoni ete ezali na motuya komemema koto mundu netola kombo na ye ya kotia matoyi na liloba ne pe ya kotosa mibeko na ye. Lokola bandeko balinga lokola biso tobete ba oyo bazali kotosa liloba na ye pe bazali kolanda maloba na ye, pe bango bazali na mitema na bango pembeni mpona kolanda oyo nkolo azoloba na bango. Bango nde bazali libota na ye. Bamisusu bandeko balinga lokola totangi yango bazali banani mpona ba oyo bazali kotosa liloba na ye. Biso toni koloba ete esengo na moto oyo azali kotosa nkolo pe nsima na yango elandani na mapamboli. Mapamboli ewuti epai na moto te, mapamboli ewuti epai na Nzambe yembe. Bato na mokili bazali koluka oyo ezali lokumu na bato, kasi libota na Nzambe bango bazali kotalela kaka oyo Nzambe apesi bango. Yango nde ezali posa na biso. Ekosala biso nini na oyo bato bazali koloba, bazali kosala, kasi posa na biso ezali ete biso tokoka kozwa kako ewuti epai na Nzambe na biso. Totangi awa ezali kaka te kobimisa libota na Nzambe na bonyokwani na paini bazalaki na kokangama te.
awa ezalaki oza ya motuna mpona motuya mpona Nzambe liboto bakoka kosalela ye bayoka liloba na ye yango nde nkolo azalaki na bosenga biso tokoki mpe komituna lelo oyo Nzambe posa na ye ezali nini. Nzambe aza kosepela te oyo ye na lolenge na oyo moko mifabrikeki Nzambe na yo kasi Nzambe aza na posa oyo azali koyoka liloba na ye mibeko na ye oyo apesi biso mpona ntango na biso yango ezali lolenge moko ndenge ezalaki na ntango eleki yango mpe Nzambe azali kosala lolenge moko lelo bango wana nde bazali libosa na Nzambe. Biso ni kosambisa moto te, biso tobengami na ntina na yango te, kasi biso tozali wana mpona koyeba tokoka kososola nini Nzambe azali koloba mpona biso mpe biso tokoka kozongisa eyano na maloba na ye. Toyebi ete liloba na ye ezali na motuya mpe yango epesameli biso. Yango na verset 5 elobi boye na ntina ete ngai mpe na kolanda oyo ngai nalakaki libota na ya batata na bino na kopesa bango mboka oyo epai nini miliki ezali kotanga mpe miel lokola ngai nalobaki yango oyo ezalaki loba ngai nalakaki mpe yango ekokokisama ndenge wana. Amen. O nkolo amen. Nzambe alingaki mpona ye akokisa elakani apesaki bango elako alobaki ete ngai na kokotisa bino na mboka oyo ezali kotangisa miel mpe miliki. Bandeko balingami soki biso ezali kotala na nsima kwa otalaka makambo oyo elekaki tomoni ete bango nyonso bakufaki na desert mpona ete bango balandaki makanisa bango moko, balandaki banzela na bango moko. Bango balingaki kotosa te oyo nini Nzambe azalaki koloba na bango mpe bango bazalaki koyimayima mpe babandi kolanda banzela na bango moko. Kasi Nzambe ye abongwani te, ye azalaki na elikya na ye, azalaki kolanda mwango na ye oyo alobaki oyo bandimaki yango bango bakotaki na kati na mboka na elaka. Ndeko mobali mpe basi ezali lolenge moko lokola na biso. Nzambe azali na boyokani na asali na biso lelo oyo ebongi na biso tokoka kozala na elikya na yango mpe baoyo nyonso bazali koyoka liloba na ye na ntango oyo bango bakozwa eloko nini oyo Nzambe alaki bango oyo ezali ngolu munene oyo Nzambe apesi biso. Ebongi na biso totondaka na esengo mpona ete oyo apesi biso elaka ezali moto te kasi azali Nzambe. Nzambe azali Nzambe. Lokumu masanzo elezonga na kombo no mosusu. Totanga susu Jérémie kolo alobi na ye boye na verset 11 na chapitre 11 lakisa makambo nyonso na mboka oyo na Juda mpe na Yerusalem mpe yebisa bango bino boyoka liloba na boyokani oyo mpe bino botia yango na misala mpona ete ngai nayebisaki batata na bino kowuta oyo ntango ngai nabimisi bino bango na kokangama. Ngai nazali na kokengela liloba na ngai mpe ngai nasengi bango batosa batoli na ngai mibeko na ngai kasi bango batosaki yango te mpe bango bayokaki ngai te kasi bango balingi moko na moko oyo ezalaki posa ezalaki ya motema na ye. Na ntina na yango na ntina na ngai mpe nakokisaki maloba nyonso oyo ya kotelemela bango lokola ngai nayebisaki bango soki bino boyoki te bosaleli te maloba na ngai. Bandeko balingami soki biso totangi susu likomi oyo mpe tokomona ete ezali eloko moko na mawa bango bayokaki mongongo na Nzambe
bango bamoni misala na nzambe, bango bamoni liboko ne na nguya, me lokola ekomami awa bango batambolaki kokokana na posa ya mitema na bango ezalaki mabe. Oyo ezali exemple nzambe apesi mpe mpo na ntina na biso, mpe biso tokoka kozonga katikati na biso tokanisa mpe totuna tosenga nzambe apesa biso motema ya komikitisa na ntina ete biso ntango nyonso biso tozala liboso na ye na komikitisa nyonso, mpe tokoka koloba ete nkolo yo sunga biso, pesa biso ngolu, tokoka kotambola kokokana na mitema na biso ya mabe te, kasi biso tozala na boyoki na bokebi na liloba oyo opesi biso mpo na ntango na biso. Bandeko mibali mpe basi, ndimi ete na ntongo kitoko oyo mpe biso mpe tolobela nzambe na biso akoka kopesa biso ngolu ya kokoba ya koyoka liloba na ye, toyamba yango na kati na biso. Kasi biso soki tososoli yango lisusu te lelo oyo tokoka koloba ete nkolo oyokela biso mawa, fungola ngai mayele mpo na ntina ete nakoka koezala na bososoli ya liloba na yo mpe na maso oyo olingi kolobela biso, na ntina ete nga mpe nakoka kopesa baoyo yanga mobimba na boyeba liloba na yo mpe nakoka kozala wana kaka mpo na yo, mpe nakoka kosala lokola liloba na yo elobi. Oyo ezali na motu ya ndeko mobali mpe basi, ezali kaka wa te mpo nete biso tozali koyoka liloba, kasi nzambe apesa biso ngolu na ntina tokoka kosacha yango mpe na misala yango nde ebongi na biso tosala. Toyebi ete soki tosali yango ete biso ozali na kondisio moko malamu te, me toyebi ete nzambe mposana ezata apesa biso ngolu mpe ya kosunga biso tokoka kolonga biloko oyo ekomekama oyo nyonso, mpe tokoka kotambola na nzela oyo ye moko abongiseli biso yango. Na ntina na yango tolingi kozongisa lokumu masanzoli mpe konetola kombo na ye, totelema mpe tosala tokoka kobondela biso nyonso tosenga mapamboli na ye. Nzambe moyenge beni, biso totelemi na esika oyo na ntongo oyo na liloba na yo oyo opesaki na libota na yo na ntango wana. Lelo oyo nkolo oyo ozali koloba na biso mpe yo olingi kopesa biso batoli na yo, mibeko na yo na lolenge ne biso koyi kotambola. Yo si osali yango nkolo mpe yo ozali kokoba kotambusa libota na yo. Nzambe moyenge beni, nabondeli yo olongola kati na biso oyo nyonso ezali kotelemela liloba na yo, mpe yo pesa biso ngolu na biso nyonso tokoka koyamba yango na motema moko oyo ezali bule mpe malamu. Pesa biso mitema oyo na musuni na ntina ete tokoka kokokisa yango mpe maso ekoka kovanda na mitema na biso, tokoka kondima ete toloba ete nkolo sala biso ngolu tokoka kokokisa yango. Pesa makasi na ndeko na biso atanga kopia biso liloba, mpe pesa biso makoki ya kondima yango lokumu masanzo ezoka na mboka na yo. Nkolo tika ete biso tozala te mpo na koyoka bilobaloba ya bato, kasi biso toyoka kaka liloba na yo mpe tokoka kondima yango, tokoka kolanda yango, tokoka kosalela yango lokumu na kombo no monene. Amen. Amen. Ebongi na biso tovanda lokumu mpe masanzoli na nkolo na biso. Na biso nyonso tozalaki awa alobi na pokwa, tozali kozongisa matondi lisusu epai na nkolo mpona matango kitoko oyo biso tolekaki na esika oyo liboso na nkolo. Mbala liboso nde nayoki ndeko na biso oyo ndenge alobaka
oyo alobi eza na motuya makasi mpe ezali malamu. Nzambe apamboli biso mingi wana ntango biso tosalaki libala ya ndeko na biso mpe alakisaki biso lisusu ete biso mpe tobengami na fete ya mwasi ya mwana na mpate kuna na lola mpe yango ekomi pembeni mpe toyebi te boyei na Yesu Kristo ekomi pembeni boyei oyo ekomi pembeni mpe biso ozali kozongisa matondi na ntina na yango koyeba ete ezali vraiment na esengo biso tokolobela nkolo na biso ntango biso tokomata kuna na nkembo mpo na biso tokozala mikolo nyonso ntango na sango pembeni na ye mpe biso tokobosana na oyo nyonso toelekaka mpo na libela biso ekoyela biso susu ata na makanisi na biso te soki yonana te esengo na biso ekozala toujours na mabaku biso toningi ezala ndenge wana te. Nga mpe nayoki lisusu na ntongo kitoko oyo ndeko na biso Branham mpe nayaki na posa nakoka kotraduire liteya wana me yango ekokani na oyo eteyami mpo na suka ya mbula. Kasi ye alobaki eloko moko na motune alobi ete biso tokoki kolimbisa kasi tozali kobosana te. Kasi ye alobi ete kasi oyo ezali monene na Nzambe ete ezali ete ye alimbisaka mpe abosanaka. Ye apesi biso lisese ya ndeko moko mokolo mwana na ye abengisaki ye mpona ete bango bazalaki na fete moko na ndako mpe ye ayebiki te tana azalaki kaka kozongisa matondi na Nzambe na oyo nyonso ya kotanga na Biblia. Kasi ye mwana na ye alingaki te fete na ye bebisama abete yo na komema yo kuna na likolo kozala yo moko kuna mutu akoki koderange yo te. Mpe ngai nakopesa yo buku moko ya géographie mpona ete nazali kobanga ete soki ngai napesi yo Biblia oyobanda kaka koganga kozongisaka matondi na nkombo ya Nzambe. Mpe ye ayakaki kotanga na liboso ndenge nini Nzambe abwakaki masumu na biso na mai monene, mai oyo ezalaki monene na Michée 7 na verset 19. Mena ye azalaki kotanga na kati ya mokando ya géographie wana namoni yango bakomaki yango na se wana fete ezalaki na se ye azalaki na likolo. Ye atangi na esika oyo ete masumu na biso ebwakamaki na mai moko monene pai nini ekoki komonisama lisusu te. Mai wana ezali na suka te, ezali kaka kokita mozindo. Ntango ye atangi likomi wana yaho akanisi ete Nzambe abwakaki masumu na ngai epai nini na mai oyo eleki mozindo. Mpe mbala moko ye abandaki susu koganga, abandaki kokumisa nkolo na esengo. Mpe mwana ne ya mwasi amati na mbango mpe akomi kuna ayebisi ye eloko nini ezali koleka. Ngai napesi yo Biblia te, ndenge nini yo tomboli so mongongo na yo ozali kokumisa nkolo tina epai biso tozali. Mpe ye alakisi ye bandeko balingami liloba na Nzambe ezali na makambo ebele ya koyebisa biso mpona ete oyo yango ezali koloba ezali solo. Biso mpe tokoki koganga mpe biso tozali na mosenga ya kobomba na te na oyo Nzambe alaki biso mpe biso ebongi na biso totolaka na ntango nyonso. Toyoki makambo moko ya monene oyo ezalaki na moto ya likambo ndeko na biso Rusa alobi yango. Ezali maloba oyo ya motuya boyokani na moko na Nzambe na libota na ye yango nde ezali oyo na motuna
yango mpe tali biso boyokani moko nzambe asali na biso, nzambe asali na libota na ye. Boyokani wana ezali na biteni mibale, moko mpe mosusu ifo bayokana na boyokani oyo nzambe asali. Wana ezali iyo ete nzambe akozala na kanda na baoyo nyonso to babuki mobeko na ye koleka kuna baoyo ayokanaki na bango te. Bato oyo nanu ku bayoki liloba na nzambe te, bango bakozama makutu ko malamu koleka na bato bayoki mbala ebele liloba na nzambe kasi basaleli yango te. Ezali lolenge moko mpe lokola sango oyo nzambe apesi biso na ntango na biso. Baoyo nyonso nanu bayoka yango te, na miso na nzambe bango bakozala na mokumba moke kotalelaka na baoyo nyonso oyo bayebi liloba oyo mpe bango babakisi makanisi na bango na kati ya na makambo oyo mpe ezali koyeba na lisusu teke yango ezali liloba na nzambe. Nzambe akosepela ete biso toyo kaka mongongo na ye, yango nde ezali na motuna. Kasi oyo ezali mokumba ya ndenge nini oyo epesameli biso na ntango oyo, mokumba oyo epesameli moko na biso kotalelaka biso na nzambe na liloba na ye. Na ntina na yango biso tozali na bosenga ya botosi moko ya ewuti na nzambe mpo na liloba na ye oyo ezali na motuya oyo ezali kobima na munoko na nzambe. Ntango ngai nakokanisi ete biso tozali kobongola makambo oyo mpe kotala ndenge bango bazali kotraduire yango, mpe ngai nayebi ete ndenge nini ezali pasi ya kolimbola makambo oyo mpo nete na makambo na minoko mosusu makanisi epesameli ndenge moko te, mpe ezali pasi kobimisa yango lokola kaka yango eteyamaki. Nandimi ete bandeko na ngai oyo bazali kolimbola makambo oyo bazali kososola yango, mpe nandimi ete na biso nyonso tu tokopambolama. Ngai totanga na Yeremia 14, Jérémie 14. Awa nzambe alobaki kosambisama moko kuta na monoko na ye, mpe alobaki makambo ebele oyo epesamelaki na libota na nzambe. Jérémie chapitre 14 à partir ya verset 11. Le Seigneur m'a encore dit, Nkolo alobi na ngai lisusu ete n'intercédera pas en faveur de ce peuple. Yo kobondela na ntina bolamu ya bato oyo te, pour qu'il soit heureux. mpo neti bango bazala bato na esengo. Je n'écouterai pas leurs supplications. Ngai nakoyoka kolela na bango te, ata bango bapesi makabo na bango to balei basali bajene na bango, ngai nakozongisela bango eyoki te. Kasi ngai na nde nakosilisa bango na mopanga na banzala mpe na bamaladi, mpe ngai nalobi oyo nkolo na ngai. Voici que les prophètes leur disent, tala ete basakoli balobi na bango, yo kosalela mopanga te, banzala mpe maladi, baite ngai na kopesa bino lobiko eumeli na esika oyo. Na verset 14 mpe nkolo azongisi ngai yanda alobi boye te, bango bazali kotatola makambo na likolo, makambo ya lokuta. Ngai natindi bango te, ngai natindi bango te, ngai napesi bango mibeko ata moko te. Bazali kokosa makambo ezali kouta na lokuta epai na bango moko, makambo bango moko babongisi na ndenge na bango.
a parlé ainsi, Nzambe alizongisi ye boye na ye yana. qui prophétise, Basakoli nango bazali koteya na kombo na ngai. je ne les ai pas envoyés Ata kutu ngai natindi bango te. Bango bazali kotatola. ni la famine n'atteindront ce pays. Liloba. Par l'épée et par la famine, Ekozala te nzala na maladi to na konyokoma. Ekokomela bato. Bango nde bakozwa kufa. ce n'est pas facile. Ezali eloko ya petete. Que les choses du royaume de Dieu, Oyo bato bazokanisa ete makambo na Nzambe. de la légère, Yango ekoki kozwama na bopete nyonso. Bango bazali komikosa. a un plan Nzambe azali na mwango na ye avec son peuple. na libota na ye. Il a conclu une alliance Ye asali boyokani avec Israël ou avec l'Église. ezala na Israel to na lingomba na ye Exige de mpe nous ye azali kosenga biso ete tokokozala na botosi na makambo nyonso etali liloba na ye. désobéissance. Mpe epai nini kozanga botosi ezali Aucune prophétie, aucune vision ne sert à rien. ezala matatoli masu kobondela bandoto bavision ezali na ntina moko te wana ezali kolanda nzela na yo moko. À prescrire, Nzambe apesi biso nzela oyo ya biso kolanda. mais doit être suivi. Ezali nzela na ye ebongi kaka biso tolanda nzela na ye. Parle. Soki bato oyo ye atindi Ciel sur la terre. azali Il ne vient pas. bato oyo baye pa bauti epa na ye te bazolakisa bato Dit dans sa parole. koprometre bamamba lukuta ekoza na ntina moko te. Ezali kaka oyo nkolo alobi na liloba na ye. Obéissance inconditionnelle. Biso ebongi na biso toza na botosi Nécessaire. na makambo wana. Jérémie chapitre 12. Na kati na mokanda ya Jérémie chapitre 12 Deuxième partie. soki tozwi kiteni ya mibale ya verset 2. Deuxième partie du verset 2. Jérémie 12 na dernière partie 2b. na suka ya verset 2. Près d'eux, Nkolo alobi ete yo ozali pembeni na bango bouche, kokoka na oyo bango bazali koloba na minoko na bango mais loin de leur cœur. kasi eza na mitema na bango ezali bisika na ngai. D'être porté à la bouche. Makambo malamu ekoki kobima na monoko Dans le cœur. me na motema ezali ndenge wana te. Mettre sa parole au plus profond de nous. O Nzambe mbosonga ya Nzambe ezali tazwa maloba na tiango na katikati na biso tomo ete nkolo apesaki mibeko mpe posa na ezali ete yango elanda. Exemple de l'Ancien Testament. Soki totali na boyokani na kala À partir desquels nous verrons que na nzela na yango bénédiction de tokomona ete lipamboli na Nzambe sur ceux qui ont suivi ces ezali kaka na baoyo kolanda na baoyo batosi liloba na ye, n'a jamais fait défaut. Et cela, ça baoyo bakweyisi liloba na ye la te. pensée et de l'effet que Yango ezali komemama na makanisi oyo tokoki koloba ete biso ebongi na beko ata biso tokoki kondima ete nkolo encore le même aujourd'hui. azali lolenge moko lobi mpe lelo oyo. So tozwi na chapitre 6 La Genèse, na mokanda na Genèse Genèse chapitre 6. na Genèse chapitre 6 Ici, je m'intéresse à la seule pensée. awa ngai nazali kotalela kaka likanisi moko oyo ebongi ebeta masete Dieu se soucie de nous. koyekanisa ete mpe koyeba ete Nzambe azali kokanisela biso makambo ebele ya malamu Dieu est responsable de mpe nous. tokoki koyeba ete nkolo ye nde azali nkolo na biso. Oh, il s'est adressé à nous. Ye azali kosolola na biso Appelé et élu. mpe ye abengi biso mpe ye nde apona biso. Responsabilité. Wana ezali mokumba na ye sasa Dans epi la Genèse, na mokanda ya Genèse to ya ebandeli na Genèse chapitre 6 de l'arche. tozali komona ndenge nini Et c'est peut-être parce que etumbelo ya nkolo oyo yango etongamaki. tel que je le lis. Ezali na ntina na yango nde nazali kotanga yango. Celui-ci, en référence à l'eau, vous sauve de la même manière qu'à l'époque par rapport à l'arche dans laquelle les Biso mpe lelo tozali lolenge moko na ntango bazali kotonga est préservé. oyo arche na bango 1 Pierre 3:20. na Petro 1 Pierre 3:20 olete akumisa makolo na biso De la direction in der sein Auftrag
dans laquelle son ordre était orienté. Nzambe ye moko azali koyeba Tout fondamentalement abongisi nyonso na oyo ye abongisaki. des instructions Ye apesaki mibeko na ye de construire, na ndenge nini tokoki kotonga moyen de construire mpe na lolenge nini sur la répartition et la donnée des instructions. nyonso tu eloko na eloko ebongaki kozala na esika na yango. Ye alakisaki ngo na bokebi nyonso Devait être fait. mpe nyonso wana ebongaki ete yango ekokisama. Il a veillé à ce que Mpe na nsima na yango ye azalaki kokengela l'arche devait être ntango ye amonaki ete oyo en bois de sapin. Verset arsho efale esalama na bois de sapin, être là. Alors, abengaki ete fale ete banzete ezala wana. Mpe nzambe azalaki kosala ete être exécuté. ntango nyonso azali kopesa mobeko na azalaki kozwa mpe badisposition mpo na yango ekokisama. Cela, car Dieu a vu à une vue d'ensemble. Nzambe azali deja komona na nyonso L'intérieur du bateau ndenge nini bato na ye wana ekoki kozala na libanda mpe na kati. enduit de bois, ou comme le dit ici la traduction de résine de terre. Lokola ete balimbo liso balobi ete ye azali kokengela na ntina ete biloko nyonso ya mosala Commandement. oyo ya mosala oyo na lolenge ye atindi Et que Dieu l'a dit. Alors, ekoka kozala wana. Soki yango ezalaki te elingaki kozala vraiment mawa mingi. et s'il n'y avait pas eu de forêt, Soki Nzambe ezalaki te dû ou pu aller epai nini bakongo bakoki kokende kozwa banzete oyo ya basape oyo. ainsi qu'il faut construire Kolo soki alobi ete lolengo nde bino des bokotonga, sapins. ye akobongisa dia makambo nyonso bazambo ezali na banzete wana mpona ete ye azali Nzambe. S'occupe de tout. Ye azali kokengela nyonso. Il donne un commandement. Soki apesi mobeko C'est ainsi qu'il faut faire ye abi ete bokosala yango lolenge boye, et qu'il se trouve un homme. mpe ye moko akopona baoyo Dieu a dit, bakokosala moto ya kosala oyo ye alobi, les gens seront là. mpe bato oyo bakokamba ye bakotambola ye na mosala bakozala wana, biloko mpe ya kotongela ekozala wana. Dimension. Nzambe apesi bango ndenge nini makambo nyonso ekozala. Être les étages. Ata alekisi bango ete baetage ekozala na kati na bwato oyo nyonso ndenge ye alobaki yango. Yango ezali nini? Un concept. Nzambe aza na lolenge na ye, ye aza na mwango na ye, Révèle son mpe plan nsima na ye amonisi à ses serviteurs mwango na et ye prophètes. na basakoli na ye. Par l'esprit, ils ont une compréhension. Mpe bango na nzela ya molimo bango bazali koyeba eloko nini Nzambe aza na posa asala. und getan haben möchte. Und dann stellt er denen Leute zur Seite. Et ensuite, ils placent à leur côté Mpe nsima akotia pembizingazinga na bango bato oyo la mission de Dieu. bango basengani mpona kokokisa oyo ezali posa na Nzambe. Là qu'il s'agit maintenant. Yango nde ezali mpe lolenge moko lelo oyo Dans le dernier tour, na mokolo na suka avec son peuple sur Nzambe akozala na libota na ye lokola tozali na lelo oyo. Das göttliche Konzept d'appliquer le concept divin. Ebongi na biso tokoka kosalela kaka oyo nkolo alobi na biso, tolanda kaka nkolo na biso alobi. Na ntango na Jérémie Ils ont vu, ils ont parlé, ils ont bango bayokaki, bango balobi, allez et vu à côté de Dieu. kasi bango bazalaki mosika na Nzambe. Liloba na Nzambe yango epesamelaki kaka na Jérémie, kasi epesamelaki na bato nyonso te. Bato nyonso bayaki koloba na lolenge na bango. Oyo akoki koloba ezali kaka oyo nani Nzambe abengi, mpe na nzela na ye Nzambe azali koloba. Nyonso ezalaki wana, mpe Nzambe alobaki na pole nyonso abete Noe ye azwaki ngolu ekouta na nkolo. Bato oyo babengami bakoka kozala lokola lingomba na bomoi, kotalelaka oyo moboko oyo epesameli wuta kala, ezali kaka lelo te. Tikanga na kwa koloba ngo na pole nyonso. Ndeko Branham ye akendaki koleka na oyo ekozali makomi ya Biblia te.
a déblayé les décombres ye atindamaki akoka kolongola biloko nyonso asali te afin na ntina ete de mettre les choses en ordre. ye akoka kozongisa eloko na eloko na esika na yango Nos prédécesseurs lokola mpe baoyo bantoma basalaki ntango na kala yango ezalaki ndenge moko kozongisa nyonso à accomplir, yo wana ezalaki mosala na ye ebongaki ete akokisa tenir. mpe biso ebongi totelema na esika wana soki biso ozali kotonga Suivre selon les instructions ebongi na biso tokoka kotongana kaka na oyo nde lolenge nzambe azali koloba na biso écrit en toutes lettres. na ntina yo mpola akomeli Dans le même contexte dans 1 Corinthiens 10. na mokanda ba 1 Corinthiens 10 atiango na ndimbola moko 3 boye verset 10. 1 Corinthiens 3 na verset 10 Prenne garde à la manière abete moko na moko akeba na ndenge nini azali de la kotonga paille et du chaume. misusu akoya na bakasa boye na makambo ya ndenge na ndenge me ebongi na biso totonga kaka L'important pour eux, c'est que l'on construise. Ça oyo na biso non. ezali kaka ntina te te tokoma me Il a dit, selon les ebongi na biso totonga kaka lokola ye alobi yango dispositions divines, kokokisa na ndenge oyo apeseli biso mobeko tenir compte de Dieu. Et le bato jour bazali du feu kotonga donnera alors le compte. lolenge bango bazali kosala wana bakotalela nzambe te moye mokolo ezali moto ekopesa yango ekotumba yango kasi nzambe alingi ete tokoka kolanda kaka oyo ye alobi na biso yango nde ezali na motuya na nyonso Humaine, oyo nyonso etali bato n'a pas le respect nécessaire pour la elongwa mosika ba oyo nyonso bazali na botosi na nzambe te yango nyonso bazali kosala ezali ezali pamba aura ses propres plans oyo azali kosala na ndenge na ye qui construisent leur akoti na kati na makanisi na nzambe te azali kosala mosala ya ye moko baoyo nyonso basali bakonzi na bango na bokonzi na nzambe ezali na ntina moko te réellement et responsable. kasi nkolo azali kaka kokengelaka epai liloba na ye ezali Le respect et la crainte. bato oyo bazali na bobangi bato bazali kosala kaka oyo ye alandi Volontaire et croyant. baoyo bazali kosala kaka mokano na ye mpe bandimi yango Noé noe avait trouvé grâce. ye azwaki ngoluko ute mpa na nzambe C'est avec Noé que Dieu a conclu l'alliance. ezalaki nde na noe nzambe asalaki Ce boyokani qu'il devait faire. eza kaka ye nde akoki kosala oyo nzambe alobaki na ye soki otangi na genèse En 6 dit long. oder spricht bändig. En dit long. kasi bato batelemelaki ye babi te Et Noé le fit. Il fit tout. kasi noa asalaki nyonso lolenge kaka nzambe alakisaki ye Passons à Exode 16. soki tokei na exode 16 bobimi Exode 16, exode 16 verset 4. na verset 4 Hier steht, Il est dit ici, awa ekomami boye ete gut, ich will euch Brot vom Exode 16, verset 4. exode 16 na verset 4 nkolo alobi muna moshi Voir pour vous du pain du ciel. Le peuple n'aura qu'à sortir et à n'aura qu'à sortir et à ramasser. ngai nakopesa bino bilei mape kowuta na likolo mabota bakobima kaka mpona bazwa bango balokota kaka oyo nyonso kokweya A pris ses responsabilités. nzambe azwaki mokumba na ye Quand le pain manquait, ntango mape ezangaki payé à ce qui ye ezalaki kokengela ete eloko ya kolia ezanga te il a veillé à ce ntango mai ezalaki te ye azalaki kolengela na ntina ete bazanga mai ya komela te pris soin et comme nzambe azali kozwa mitango nyonso le cas aujourd'hui. mokomema mokumba na ye ndenge ye asalaki yango ata ti lelo oyo Connaissons la prédication de frère Branham. Dieu toyoki liolwa na lite ya ndeko Branham abi ete nzambe azali kozwa soin na biso par le fait que ebongi na biso mpe ete oyo nyonso biso tokolanda placé oyo biso tozali kosala yango ezala katikati na liloba na nzambe lié sans rompre. tokoka kobakisa eloko moko te Rendre convenable. totia makanisi na biso te tokoka kobongisa te biso tokoki kobongisa liloba na nzambe te kotalelaka oyo ezali bomoi na biso te lolenge wana te Comme il est dit de Moïse, lokola elobanaki na moïse il fit tout selon le modèle qu'il y a. asalaki nyonso kokoka na ndenge nzambe alakisaki ye Le pain a manqué. awa wamape ezangaki Dieu l'a fait tomber
tombé en Nzambe afungolaki lilisa na lola mpe akweyisaki mapa au Notre Père à Matthieu 6. mpe biso toza kokanisa na mokanda ya Matthieu 6 na verset 11 Révélation de Dieu, wana ntango ezalaki na emoniseli na Nzambe de l'ensemble de son conseil. ya kolakisa biso toli na ye mobimba. En ce temps, une introduction. Biso tozwi na ntango na biso likambo ezali na motuya Notre temps. kotalelaka koleka na bantango nyonso. Dieu nous a accordé à nous qui Nzambe vivons à la fin des jours. apesi biso ngolu na baoyo tokomi na ntango na suka Destinés en vertu des promesses. mapamboli oyo ezali kolanda na bilaka na ye Cette période. mpo na ntango na biso. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Ezali te mpo nete biso ezali bato baza baleki malamu te. Être humain est de toute manière égal. Mutu nyonso ya Nzambe asali bazali lolenge moko. Particulièrement bon. Au fond, tout le monde est pareil. Solo ete na mutu azali ndenge na ye na biso nyonso toza na lolenge moko bokesani eza te kasi na miso na Nzambe Tous égaux. biso nyonso tozali lolenge moko. Nous a fait des promesses. Kasi Nzambe apesi biso bilaka Nous les acceptons mpe biso tozali kondima yango na eliki ya nyonso dans son plan. wana ye akotisi biso katikati na mwango na ye Par une révélation prophétique, il nous. na komonisama moko oyo ezali na ya lisakoli. Il y a toujours eu des hommes Ye asali yango donner des instructions. ezali kaka tu na bato Nzambe azali kosalela mpona kopesa bilaka na ye mpe bango bazalaki kokokisa oyo Nzambe apesi bango. Partout. Ka moko na moko ezalaki na kiteni na ye ya boyebi. Ou plus tard, pardon, que ce soit chez Noé. Noé d'abord. Ezala te pai na Noe Lorsqu'il a fait construire le ntango tabernacle, ye asalaki bwatu na ye tout a toujours été exécuté comme Dieu l'avait mpe dit. nyonso asalaki kokokana lokola Nzambe alobaki yango. Parole qui nous rappelle Wana celle acte 19 tokoka kotanga liloba moko oyo ekoki kolakisa biso lisusu oyo biso totangi nango na ebandeli 19, na Exode chapitre 19 na verset 5. Exode 19 na verset 5. Sasa ipi si vous obéissez de soki bino bokotosa na motema na bino maloba na ngai mpe bokobatela boyokani na ngai propriété bino bokozala baoyo ya ngai mei les peuples. wana kotalelaka mabota nyonso Toute la terre m'appartient. mpo nete mokili mobimba ezali oyo ya ngai. C'est pour moi un royaume de Bino sacrificateurs. bokozala mpo na ngai lingomba ya banganga Nzambe ein heiliges Volk. Saint. libota moko ya bule. Gott Dieu sagt, mir gehört die dit ganze à moi toute la terre. Nkola lobi te Toute la terre, toutes les peuples, toutes les mokili nyonso ekelamu nyonso ezali ya ngai. choisi par Abraham. Kasi über Abraham, Isaac und ye aponaki Abraham Ihr sollt mir ein besonderes Isaac et Jacob, vous serez azwi na nzela na ye Isaac mpe Jacob abete bino bokozala libota na ngai mpe bokokoma lingomba ya banganga Nzambe. déjà annoncé dans l'Ancien Mpe Testament. yasi alobaki yango wuta na ntango na kala. C'est destiné Libota oyo nyonso te bango basengamaki bakoka kozala banganga Nzambe mpe bakonzi mpe bango bakoka kosala na kati ya bokonzi na ye tous ceux mpe baoyo nyonso qui depuis cette époque ont kobanda na ntango wana bango basiaki elika na bango na Nzambe avec Abraham, Isaac et Jacob. bango bakozala na nzela lola nzela moko na Abraham na Isaac Car na selon Jacob. Matthieu 27, Bakotalelaka Matthieu 27 na verset 51 babiblia elobi ete baoyo nyonso balalaki kala bakufaki avec le Christ, bango nyonso babimaki na Kristo apparu à plusieurs bango bamonisamaki na katikati na ville oyo ya mosantu Dieu peut dire la même chose aujourd'hui encore. mpe nkolo akoyoloba Dieu a quelque na chose mokili mobimba ete Nzambe azali na eloko moko oyo propriété spéciale. ezali ya ye Une conclusion d'alliance. mpo neti azali na boyoka moko ye asali na motu na lingomba na ye. Cette église Lingomba wana est au milieu de la terre. yango ezali kati na mokili oyo Parmi les peuples. libota oyo ekeseni na mabota mosusu Parmi les ein Königreich communautés. na mangomba nyonso kotala lingomba wana ezali libota moko na bule geheiligt. Sanctifié par Dieu. bato babulisami na Nzambe ye moko. Au verset 7, Matthieu, Exode 19. Exode 19 na verset 7 Les anciens du peuple
Moïse abengaki bampaka nyonso na lingomba mpe ayebisi bango maloba nyonso oyo nkolo alobelaki ye. Mpe libota mobimba na motema moko bango balobi ete iyo biso tokosala yango nyonso oyo nkolo asengi biso. Omoni ete na moko bomoko bazalaki nango. Ezalaki ozo kokanisa biso lisusu oyo esalamaki na Pentecôte. Bibelobi ete bango nyonso na bomoko, bango nyonso to bazalaki kaka na posa moko. Nzambe alobi biso tondimi yango, nkolo tala biso sasa ipi. Mpe bango bazali koloba ete bango nyonso na motema moko na mongongo moko oyo nyonso Nzambe asengi biso tokosala yango. Soki mpe biso tokoki koloba lolenge wana lelo oyo biso nyonso toza na boyokani moko mpe na mongonga moko wana ntango bate biso liloba moko wana tokoka koloba na mitema na biso nyonso nkolo biso tokosala yango. Biso nyonso toloba ete biso nkolo tokosala yango. Wana Nzambe azali kolakisa biso lokola libota na ye, lokola libota na ye, bato oyo asali bakonzi mpe banganga Nzambe. Soki ezali lolenge wana, tala oyo ezali ya motuya, mokili moko ezali ya ngai. Kasi bino nde bosengai bozala kaka libota oyo ya banganga Nzambe mpe ya bule. Biso zali libota oyo wana babule oyo ya yende bokonzi oyo ezali ete bato na bule bakoka komonana na miso na ye mpona ete soki liloba na lisakoli yango esali ete biso tokoka kozala na boyokani wana na Nzambe mpe Nzambe akokokisa nyonso ye alaki. Oyo ezali nde ndimbola na kaya makambo wana awa. Kasi bino bokozala mpona nga bokonzi mpe banganga Nzambe baoyo babulisami, libota moko ebulisami, banganga Nzambe baoyo bayoki liloba na Nzambe mpe bango na motema moko balobi ete bayika na boyokani moko bango nyonso balobi ete oyo nyonso Nzambe asengi biso tokokokisa yango. Ezali na nzela ya mosala oyo biso ezali kolanda kosala yango nde ezali komema bapamboli. Na Exode chapitre 25 na verset 10. Exode 25 na verset 10. Bango bakosala oyo bwato oyo na banzete oyo ya acacia. Oyo etumbelo boyokani yango esalamaki kokokana kotalelaka makambo nyonso Nzambe apesaki bango. Alobi na moko kende kozwa banzete oyo na sapin mpe bosala bwato. Mosusu kuna bite zwa bwa banzete ya acacia bokende kosala oyo bwato oyo na ntango nyonso. Bato basalaki oyo kaka nkolo atindaki bango mpona ndako na ye. Ezalaki nde esika wana mapamboli ezalaki. Posa na ngai ezali kaka eloko moko bondima to bondima te. Bino bokoka kozala katikati na mokano oyo ya bonzambe bokosala kaka oyo ye asengi biso. Oyo nyonso etikali ezali makambo pamba ekokomisa yo na suka te. Yango esalami kaka mpona kokweyisa bato. Bokoki kokanga banzala na bino ndenge bolingi, kobondela lokola bolingi, kosala bagene na bapriere. Bozali kokila kolia te soki ewuti na eloba na Nzambe te nyonso ezali pamba.
Si les hommes acceptent nzambe ye azali kokokisa liloba na ye pas mema mokumba na ye kaka soki bato bazali kolanda kaka liloba na ye sont garantis, mpe bango bazali kotia kondima na bango kati na makambo wana liés à ce que nous avons kondima na biso ezali kokangama te na oyo biso moko tozali kosala kokanisa ka kondima na biso ebonge te kangama kaka na oyo nzambe alobi c'est la foi biblique wana nde ezali kondimo euti na biblia à la justification oyo yango ezali komema biso na konetolama kouta epai na nzambe peut conduire à sa propre na kasi kondima oyo moko misali ekomema ngo na kobika na lolenge na yo moko kasi bien de sa parole. liloba oyo euti na kondima euti na liloba na nzambe yango eza komema biso na boyengemeni ya solo na nzela ya kondima Entraîne l'obéissance, mpe à savoir boyengemeni oyo ekopesa biso oyo ezali kondima a écrit botosi à la fin des épîtres aux Romains, mpe botosi oyo ekopesa biso kondima ya solo mpona alobi na baroma ebi ete suscité nzambe atindi ngai mpona ete nakoka les nations païennes. kolamusa kati na bino oyo ezali botosi ya kondima Dans Exode 25, na exode 25 31, na verset 31 ekomami boye ete 31, na exode 25 na 31 encore un chandelier yo kosala mpe lisusu mwinda oyo ezali na bakopela nsambo nyonso ezalaki wana le bois nécessaire ici ou là, banzete ezalaki wana l'or était là, wana bawolo ezalaki wana oyo nyonso nzambe alobaki ezalaki wana a donné une instruction. ntango nyonso nzambe azali kopesa mobeko na ye ye azali kopesa mpe makoki azali kopesa biloko oyo ya kosalela yango Dans le désarroi, atikaki motu moko te oyo na makanisi makanisaka ye en toutes circonstances, abongisaki nyonso na makambo nyonso à faire. mpona ete oyo nyonso ye alingi asala yango emonisama N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? oyo ezali eloko moko ya motuya Me submerge. Nous, mpe makambo oyo ezali kokotanga ma na motema biso tokoki koloba ete nkolo na makanisa biso makambo yango ekoleka ndenge nini de Dieu aujourd'hui, tout ce que Dieu oyo nyonso nzambe asengi biso nous, il le met à notre ye moko disposition. akotia yango mpe akobongisa yango mpo na biso ezali lolenge Tu wana n'apportes pas cela de toi-même et moi non plus. biso ozwa yango kowuta na biso moko te Ça ne ete vient pas de toi. Il y a suffisamment de croyants nzambe pleines qui apportent tout de même et qui repartent en fait. Ensuite, akosala yango ye moko il y a aussi ceux qui n'apportent rien d'autre. ezali na baoyo bazali koya na ye batondi to na bambongo na bango kasi eza na baoyo bazoya kaka na mitema na bango vraiment mpe baza kozonga batondisami na ngolu ya nzambe Serviteurs, nzambe alobi son peuple, na basali na ye mpe libota na ye c'est là ndimi que repose toute mpe ezali nde kuna biso tozali kopema na elikya na biso na exode 26 na verset 1 Vers 1 ist von der Boden Il est question du tabernacle. awa ezali na ntina ya kotonga La ndako révélation qui devait epai nini nzambe abanda mimonisela na bango verset 1. aber soll na verset 1 balobi boye exode 26 Le tabernacle babete yo kosala ndako oyo ya nzambe kokokana na ndenge ngai naza kolakisa bino sa composition. wana ndenge nzambe asengaki ezala wana na katikati na esobe esika oyo eloko moko yako ezali te Il y a tout ce qu'un homme peut imaginer. Non, pardon. oyo ezangi eloko oyo moto akoki kokanisa na katikati na esika ekauka oyo me oyo nyonso nzambe alobaki Sinon, il n'y aurait peut-être eu que du sable. yango ezalaki wana soki Ici maintenant, nzambe alobi ete salelanga eloko moko na esika oyo ce qu'on appelle matériaux. ye akosala nyonso tuke biloko nyonso tu oyo alobi ezala na esika na esika C'est là. ezala batapi ezala banini nyonso tu ezalaki wana mpona ete nzambe nde alobaki yango Nous avons toujours reçu diese Formeln oder cette formule ou ce terme, biso olobaka toujours parole gesprochen Wort. parlée. tolobaka toujours liloba oyo elobami Dieu dit des choses. nzambe alobi Dieu dit des choses qui eloko moko se réaliser. ye mposana ezali etamona makambo yango ekoka komonisama Et cela se passe
comme il l'a dit. Pe yango ezali koleka kaka lo ndenge ya lobi yango. Pour se procurer les choses. Mutu moko akoki kotia makanisi na ye te. Vous pouvez vous y fier. Biso ebongi na biso totalela kaka oyo Nzambe alobi. Maintenant, Exode 26 na verset 7. il fera aussi des tapis de Yo kosala pe batapi, servir de couverture au tabernacle. bakouverture bamakambo nyonso Était là. nyonso ye alobaki yango mpe ezalaki Vous wana. pouvez continuer à lire. Mpe ntongo bozali kotanga na verset 14 elobi ete Pour le toit, abe te yo kosala liso mpona oyo ezali couverture de peau de bélier, kuna oyo ezali batole na yango kozali kozala na ba oyo bapo de belie ya banyama de peau de mpe ekozala lisusu lamantin. na ba oyo ezali ba J'aimerais aussi être dans baposo ya lamatin. isolé et pouvoir ensuite travailler les peaux. soki biso tokoki komona ndenge nini ezali koleka kuna na esobe kuna esika bikauka me makambo oyo nyonso tu ndenge nini ezalaki komonisama me lokolo Nzambe alobi yango ekosalama mpona ete Nzambe ye moko azali kokengela yango ye moko azali kobatela liloba na ye. Et si elles ne sont pas dans le désert, alors elles sont dans le désert pour autant que Dieu l'a dit. Yango ata biloko wana ekomonana na desert te me lokola Nzambe alobi yango yango ekomonisama. Ils font de bonnes propositions. Eza na bato baza koya baza kotiaka makanisi na bango oyo nde salasala bo mpona bato bandima eloba oyo te. Pour que comme Abraham et Moïse, Lokola Abraham mpe Moïse à ce qui est visible, mais à ce qui est bazalaki kotala na oyo ezali komonana te. Bango bazalaki komona vais lui faire oyo confiance. ezali komonana te. Bango bazalaki na elikya na liloba na ye. Il fera toutes les choses. Na bayebaki ete ye akosala makambo nyonso oyo ye moko asalaki na bosenga te yango ekokisama. Et tout le matériel. Nzambe azali kosala ete nyonso ye alobi biloko nyonso oyo boza nango bosenga ekozala na ntango na yango. Pas cela, Soki bino bozali kondima yango te ne veille pas à ce que ce qu'il a dit puisse être fait et exécuté. toyebi ete Nzambe azali kokengela oyo nyonso ye alobi mpe yango ekokokisama. Un Dieu de philosophie, Azali Nzambe oyo ya makanisi te to ya bilobaloba te. orienté vers Nzambe na biso azali oyo azali kokokisa, le vent. azali koloba na mipepe, azali koloba na malibota na ye kaka na nzela ya basali na ye mpe batoma na ye bapasakoli na ye. D'hommes qui ont suivi les instructions de Dieu. Tomoni awa te bato balandaki toli na Nzambe. Nous pouvons maintenant formuler qu'un seul souhait, Mpe Seigneur. mposa na biso toki koloba kaka biso nyonso oyo te. Connaître tes voies, Kolo lakisa biso banzela na yo, les instructions, lakisa biso batoli na yo, lakisa biso mibeko na yo, na tinte biso tokoka kosalela yango. un cœur obéissant Tozala na motema oyo ezali na en botosi, Dieu, tozala na kondima epai na Nzambe. parole et une confiance telle que celle Tia biso kati na biso toala na elikya moko lokola ezalaki na Abraham. lorsqu'il devait offrir Isaac, Wana ntango ye akendaki mpo anakaba mbeka na mwana na ye, akoyebisa basali na ye ete mon fils, bino botikala awa, ngai na mwana na ngai tokei konetola Nzambe mpe tokozonga. il savait parfaitement Ye ayebaki ete l'offrir en sacrifice akendaki mpona apesa mbeka sur l'autel. ya mwana kuna na etumbelo, Dieu, kasi ye azalaki na kondima ete Nzambe oyo apesaki ye elikya akopambola na nzela ya mwana oyo mabota nyonso. les générations de la terre, il croyait donc Ye azalaki na kondima ete soki ye ata apesi ye lokola mbeka, Nzambe akozongisa na bomoi, là-bas et qu'ils reviendront. ete ye akozonga na mwana na ye mpe bakozala elongo. Fils d'Abraham, frère Branham, Mpe biso mpe tozali bana na Abraham, mpe ndeko Branham alobaki yango na ete ya moko ete Abraham azalaki kondima Nzambe. nous prétendons être la semence. Mpe alobi ete soki biso tozali mombota na Abraham, ebongi na biso tondima Nzambe 5 minutes. ata pendant 25 minutes. Nous chanter, oh, Biso tokoyemba pourrait croire, ete biso ebongi na biso tondima, ne crois pas en moi ou en toi, mais en la parole de la promesse. biso ebongi na biso tondima kaka liloba na Nzambe, kaka oyo Nzambe apesi na libota na ye. Toyebi ete kati na yango Nzambe asi apesi nyonso oyo alobi ezali na kati. Seigneur, pouvoir. Mpe na ntango na yango tokomona yango, tokopase na kondima mpe tokomona Abraham
tangu Abraham la voix d'en haut, sa main ayoki mongongo wuti likolo wana ye azalaki deja na mopanga na ye na mbeli mpona akwa koboma mwana na ye, kasi loboko etikalaki na likolo mpona mongongo elobaki ete Abraham mpe loboko na ye etelemaki kosala mwana mabe te. Nga namoni botosi na yo mpe ntangi atali zingazinga na ye amoni oyoyo beli oyoyo na maseke na ye ezalaki wana mpe ndeko Branham alobi ete soki ye azalaki wana te me Nzambe alingi kosala ete mpona ete ye azala kaka wana ezali lolenge na Yesu Kristo nkolo na biso oyo azali lolenge ya mwana na mpate na Nzambe oyo ye apesamelaki kuna na Golgota. Biso nyonso ebongaki na biso tolaba oyo bakufa, kasi biso sososo lisasa epete. Nzambe asalaki biso ngola, ye azwaki esika na biso, ye azwaki esika na biso. Biso tozalaki kotambola lokola ka bampate, kotambolaka kasi ye apesi biso bolimbisi. Ezali solo ete Nzambe azali na bomoi mpe nkolo na biso Yesu Kristo akufaki mpe masumu na yo mpe ya ngai yango nyonso elimbisamaki ntango makila oyo esopanaki na Golgota. Nzambe azali katikati na Kristo mpe azalaki na bozongisi ya boyokani na mokili na ye po azali kondima yango te ye azali kosala ete Nzambe azala mokosi mpe ye abanda kozoyokayokama ya kozala koyebaka te mpe kimia oyo ezali kati na Nzambe yango eleki makanisi na bato nyonso. Ezali eloko moko ya koyembaka banzembo soki kimia na Nzambe ezali katikati ya elimo na ngai mpe bongi na biso tomema kimia oyo ya Nzambe epai nyonso biso zali kokende mpe epai biso nyonso zali kotelema. Wana ezali eloko mosusu ezali nzembo kaka me yango ebongi koma eloko ya biso zali kobika lolenge moko ete bongi na biso mpe tozala na boyokani moko na mateya nyonso tozali koyoka. Wana nde tozali na bomoko na Nzambe na biso. Biso tozali na bolimbisi, tozali na ngolu, tozali na lobiko. Yango toyi koloba ete eloko nini biso tozangi. Nzambe asali ete nyonso tu ekwa kozala mpona biso. Tondima yango na nzela ya kondima. Biso tozala na makanisi moko te, biso kaka posa na biso bongi te tondima. Nzambe asi abongisi libota na ye, asali bango de bakonzi, bazala bakonzi, banganga Nzambe, bato na bule. Pe biso zali komikitisa, tangu tuza komona mongolo nini Nzambe apesi biso. Pe wana tuzali kozongisa matondi, lukumu, etondi na mitema na biso, oyebete nkolo, tozali vraiment na kozongisa matoi mpona maso elobi na lelo wana yo. Soko tangi na Exode 28, na verset 3. Exode 28, na verset 3. Exode 28, na verset 3. Tous les hommes de talent. Tala bato nyonso bazali na makoki. Ongai moko na tie milumu na ngai ya kosala makambo kati na bango. Nzambe alobaki apesi oyo nini tokoki kosala. Pe ye azalaki na bato oyo ye abongisaki, azalaki na libota. Moïse akoki kosala nyonso te, bato mosusu mpe bazalaki wana oyo bazalaki kosalisa ye. Na verset 3 alobi te loba na bato nyonso tu bazali na mayele ya makambo kosala oyo ngai napesaki bango, na nzela na ngai napesaki bango mayele.
Dieu avait déjà Nzambe ashabongisaki bato nyonso bazalaki na mayele ya kosala makambo ya kitoko na maboko na bango. et c'est un artiste Moko na moko azalaki na musala dans la tâche. na musala oyo Nzambe oyo apesaki ye. Ici, une comparaison stupide. Amen. Awa ezali Pas appropriée. lolenge moko ya kokanisa, me ezali lolenge moko te. Pas des bons à rien ou des gens qui Nzambe ne savent rien. akotia bato ya pampamba te oyo bayebi musala na ye te. Il donnera la sagesse, Ya kopesa mayele l'intelligence mpe akopesa bososoli qu'il a ordonné mpo nete oyo nyonso ye alobi yango ekoya kosalama l'être. kolandanaka na lolenge kaka ye C'est alobaki. ce que tout cela a à nous dire aujourd'hui. Yango nde nkolo aza na posa alobela biso lelo. Et j'espère pour nous tous Wana mpe ezali elikya mpo na biso nyonso venir et qu'il a déjà toutes les capacités. toyebi ete Il nkolo n'est pas à sa place azali deja mibongisi moko na moko auprès de Dieu. mpe aza na place na ye atie ye kati na Nzambe. Porte ce nom et qu'il Lelo oyo Nzambe aponi biso mpe abengi biso tous ceux qui ne savent rien, bato oyo nyonso bayebi eloko moko te mpe bayebi nini ezali koleka kati na biso. Dieu les équipera. Oyo nyonso ya Nzambe ayebaki bango bakoya mpe Nzambe akotondisa bango mpe akopesa bango oyo ezali na ntina ete mpona mpo bango bakoka kosala mosala na ye. Parle donc avec toutes les Na verset 3 lobela oyo nyonso bazali na mayele inspirées, euti epai na ngai sensibles à l'art. na kosalaka makambo ya malamu na maboko na bango. Même les capacités Nzambe abongisaki nyonso dans les gens. ata mayele ezalaki katikati na bato Il y a mpona basala misala. Ein Mann, der aucune idée. Okomona ete motu moko abimi na Il a pwasa, pris les choses en main. okomona ete mbala moko azwi makambo na maboko na ye mpe abandi kosala makambo minene. Se succédait. Bikamwa ezalaki kolanda na likolo na bikamwa. Se succède. C'est là que cela se manifeste. Yango wana nde epai nini Nzambe azali komimonisa epai ya bato oyo ye moko aponaki bango bango ayeli kosala, ye azali kosala na bango. Ezali kaka lokola mbala moko ngongo ebeti, Il y avait un programme. Nzambe azalaki na mwango na ye. Balobaki te Moïse, sala boye mpe Mets-toi maintenant au travail. kota na mosala Auquel tu t'adresses. na bato oyo nyonso Déjà tu doté de compétences. oyo ezali kosola na bango. Ngai na se nabongisi bango, napesi bango mayelo ekoki. Bango nyonso bazali wana mpona bosala na boyokani. Notre Dieu Nzambe na est un biso Dieu merveilleux. azali Nzambe oyo azali malamu mingi, Transformé d'un seul coup. ya koyi kobongola na mbala moko oyo ozalaki kokanisa te. Bato oyo nyonso deja ya abongisami Penser à un meilleur. oyo kuta epai yo ozalaki kokanisa te. Il avait beaucoup d'idées, mais de connaissances. Makanisi ezalaki ebele oyo bato na bato bazalaki na yango. L'érudition et encore de l'érudition et encore de l'érudition. Mais soudain, Kasi na pwasa qui a un plan lui est oyo azali na mwango na Nzambe, ye akobima mpe akokota katikati na mosala. Mpe Paul alobaki yango kuna ntango nkolo amonaki ete ekomaki ntango na ngai mpo nabenga ngai oyo ayebaki wuta libuma mama na ngai, alors la capacité mpe apesaki ngai maintenant oyo ekoki, apesaki Paul oyo ekoki, nguya oyo ekoki. Noé Ezalaki pas tous ces hommes Moïse to Noé te, auraient pu dire plus to tard, bango bakwaki koloba nous ete avons quand même réussi à faire une belle chose. biso tokoki toresi kosala boye Ils te. étaient eux-mêmes surpris, Bango moko mpe bazalaki na bokamwa, stupéfaits bango bazalaki na kokamwa koleka de ce qu'ils kokamwa. avaient soudain reçu Bamoni kaka mbala moko et par leur Nzambe nde abandaki kosala mosala na ye, batindikamaki. Mpe ezali lolenge wana mpona biso nyonso nos capacités tokoka koya na makanisi na biso te ya bomoto. parce que Dieu Tozali koyawa nous a appelés. mpona ete Nzambe nde abengi biso. Aleluya. Nous ici Tozali koya na esika oyo équipés, mpona ete Nzambe alatisa biso Dieu accordera la réussite mpe tondimi ete Nzambe akopesa biso elonga bricoleur ata na oyo azangi vraiment mayele oyo ya suka. et de faire Nzambe aza na makoki ya kosala yango. son
possible. na nzambe eloko eleki na makasi ezali te. La compréhension de tout ce qui Nzambe azalaki na oyo nyonso bato bakokaki kosala. Nzambe mpe atiaki baposa wana mpe basalaki yango. avec toutes les idées nécessaires, il avait Nzambe aza deja na makambo nyonso ye asi abongisa yango. tout est là. Nyonso ezali katikati na ye. N'était nécessaire. L'autre devait fabriquer le chandelier. Oyo alingaki kosala chandelier azalaki wana. Oyo alingaki kosala eloko songolo azalaki wana na poasa. Et puis le Seigneur dit encore, Mpe nkolo alobi une lisusu seule pièce, yango ebongaki ete yango ezala kaka na moko. un seul morceau d'or. Azwi mwa Morceau d'or, et il le regarde. Où wolo moko kaka azalaki na yango. les sept bras? Où est le chandelier? Et tout ça, Nzambe apesaki ye mayele ndenge nini yango ebimisa chandelier na bamaboko na yango batiyo na yango nyonso que Dieu a sambo. appelé Bato oyo nyonso Nzambe abengi bayaka na makanisi na bango moko te, bayaka na programme na bango te. Bango bazali komiteka dans le programme de Dieu. ete mwango na Nzambe emema bango. Doté des capacités. Mpe Nzambe azali kotondisa bango na mayele Puisse accomplir mpona ete moko na moko akokokwisa fonctionnelle na ndenge ekoki la tâche que oyo mosala oyo Nzambe atie katikati na ye. peut-être juste un rapide extrait. Mpe soki nakoki koloba na mbangu mingi 15. Exode 28 Exode 28 na verset 15 est la description du bouclier pectoral. awa balakisi biso ndenge nini oyo eloko oyo ezalaki kolakisa makambo oyo Aron azalaki kolata. Garnis-le d'une garniture de pierre. Apete tia yango ezala vraiment na mabanga oyo ya talo. Alors elles sont toutes énumérées. Elles sont Mpe nyonso tu yango esalaki lokola Nzambe alobaki yango. On pouvait faire des tapis. Ezalaki na bawolo, ezalaki na biloko nyonso oyo tu ya motuya ndenge Nzambe alobaki yango. Je me demande, qu'est-ce qui n'était pas là? Tout. Tokoki komituna me eloko nini ezangaka na oyo nyonso Nzambe ndenge alobaki yango. Plan Yango ezalaki na pectoral était wana. là. Nyonso tu Nzambe alobaki ezalaki wana. Les gens étaient là. Parce Oyo nyonso Nzambe alobaki na biloko nyonso bato bazalaki wana. Biloko oyo asengaki ezalaki wana na poasa. les promesses. Lokola ye moko alakaki yango. Ouvre les yeux. Tika ete Nzambe afungola miso na ngai mpe miso na yo. Nous arrache à l'incrédulité. Mpe alongola kozanga kondima. Et nous donner des mots de tête pour savoir comment les Alongola makambo oyo oyo epesi akotia moto pasi. Kasi biso na kondima tomona mwasi libala moko abengami ya kobima. sanctifier, Oyo abulisami. nous parler. Mwasi na libala oyo alatisami. Dieu a dit, Yango nde Nzambe alobaki. fournira-t-il tout le matériel nécessaire? Ye akopesa oyo ezali nyonso na bosenga Nous avons besoin oyo na tina ete mwasi na ye na libala amibongisama. Nayebisi bino ye asi abongisa yango mpe ye asi azali kokengela la yango. parole d'introduction. Totanga yango kuna na iloba na ebandeli na Exode 19 na verset 5. C'est de bon cœur. Bete Instruction. soki bokolanda na motema na nga mobimba mpe bino bokosala oyo ngai nasengi bino bokozala libota na ngai kati na mabota nyonso. Tomoni bandimbola ya ndenge na ndenge, baexemple ya ndenge na ndenge, epai nini mibeko na Nzambe, epai nini yango epesamaki mpe elandamaki kuna mapamboli ya Nzambe ezalaki likolo na bango. Mpe omoni ete mabanga oyo 12 oyo ya kitoko ezalaki wana nyonso tozalaki na ndenge Nzambe alobaki yango 4 range mpe mabanga oyo ya motuya Nzambe ye moko alengelaki ndenge nini pectoral efale ezala. Na nyonso ezalaki wana kokoka ndenge Nzambe alingaki yango ezala. Kokoka na mwango na ye. Mpe oyo ye asengaki bato basala ye yango esalamaki kaka ndenge ye moko alobaki yango. Nzambe akobongola eloko moko te. Ezali ndenge na ye akosala. Yesu Kristo azali lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela.
Et il achèvera en nous ye akomema te na suka mosala na ye oyo ye abandaki. Il n'y a pas d'autre chemin Nzela mosusu que ezali ce te chemin de Dieu là. kaka nzela oyo wana ya nzambe. Aujourd'hui, Toyososoli lelo oyo à cœur mpe totia yango na mitema na biso que Dieu a un peuple toyeba ete nzambe azali na libota moko oyo na se oyo bazali bakonzi mpe banganga nzambe baoyo babotami ya liboso. an der Entrückung teilzunehmen. ou alors une troupe de premiers-nés Oyo libota oyo ya yambo bango bakonetolama, sous la proclamation de la parole de Dieu. bango bakokangama na oyo lite euti epai na nzambe. manière dont Dieu Yango nde ezali kolakisa ndenge nini nzambe akosala oyo etikali, non pas par une connaissance, ezali na boyebi moko lorsque te, l'heure de Dieu me sera, tangu na nzambe ekobeta les choses dont il a parlé makambo oyo nyonso ye alobaki néanmoins une réalité. yango ekobima na pwasa ekokoma solo. Errer en parlant de ces choses où s'est-il mis à l'œuvre? Makambo oyo nyonso ye alobaki nzambe akosala yango. S'agissait-il de Pierre? Oui, non, pas du tout. Était-ce une interprétation? Non. Ezali ndimbola ya bato te, yango ezali makambo na solo kati na libota na nzambe mpe na ntango oyo nzambe ye moko asilaki kokana. Sera de même maintenant Yango ekozala lolenge moko mpona biso, eloko moko ebongwani te chez Dieu. epai na nzambe. Mpe totanga verset ya suka 28, na Exode 28 Exode 28, verset 36. na verset 36. Tu feras ensuite une lame. Nsima yo kosala lisusu Fin, oyo lamu oyo et tu y graveras mpe yo na nzela na yango ouvrage de graveur, les yo okotiala biloko nga na elakisi yo consacrés mpe yango oyo okopesongisela yango mpo na ngai ekozala mpo na nkolo. 3 mots Maloba misato consacrés au Seigneur. kozongisa yango epai na Il me nkolo. suffirait. Mir würden sie Il me suffirait. Ekosengi ete yo na ngai tozala baoyo bapesami komi mbeka epai na Là nkolo, où Dieu parle, epai nini nzambe azali koloba, là où il trouve des hommes qui lui donnent epai nyonso bato oyo ye azomona ete bato bazali oyo bazali na kondima, vêtir pour assumer les tâches. baoyo baza na posa bakosala mosala, Un peuple de rois et de sacrificateurs, epai nini bandeko bazali banganga nzambe mpe bakonzi, un bandeau, comme il est écrit ici, qui devra être mis sur le front. babe ete kozala na Alors gravé, mwa kitendi oyo etiali bango na mutu, consacré. mpe kuna makambo oyo maloba oyo ekuti epai na nzambe yango ekokomama. Comment remercierons-nous notre Dieu? Ndenge nini biso tokoki kozongisa matondi na nzambe na biso, Le comprendre. nani akoki kososola makambo ya boye Pour l'Église, oyo nyonso ezali mpona bolamu pour Israël, ya lingomba. Nzambe aza na mwango na ye na eglize na ye mpe na Israel, pour son épouse ye bien-aimée. mpe azali na mwangu mpona mwasi na ye na libala C'est le programme de Dieu. oyo ezali ndenge nzambe asali mwango na ye. eine Schar von Königen Un troupe, une foule de rois. Bato na ye bakozala bato ebele bakonzi, bakonzi Avec lui et à régner avec lui. oyo babengami ete bakoka kodondwa na ye na se oyo. De l'Église. Bango bazali kouta na lingomba oyo ya mwasi na libala, mpe bango baza bapesameli comme mbeka epai na nkolo. Nous sommes les consacrés de Dieu. Biso tozali baoyo nzambe C'est dans l'incrédulité, mais aponi, parler dans la foi. nzambe alitali alobi na biso na nzela ya kondima, Si nous voulons ebongi na biso tozwa mokano dans l'incrédulité, soki tolingi kolongwa mosika na oyo ezangi kondima, parler dans la foi. na ntina ete biso tokangama kondi na kondima. Oyo azali kondimela nzambe te wana azali koloba yango ye azosala ete nzambe azali mokosi, kasi oyo azali kondimela nke nzambe En se laissant conduire. bango bazali komitika ete mokano na nzambe yango emema bango. Recevez-le aujourd'hui. Boyamba yango lelo, Acceptez-le. bondima yango lelo, Consacré au Seigneur. bomipesa bomitia na mpona mosala na nzambe, bozala baoyo nzambe atie pembeni
oyo ete abongisami mpona ete bakoka komona nkembo na ye kaka nzambe moko wana ya Moïse ye nde aza nzambe na biso lelo. Ntango ndeko na biso Branham abengamaki mwanji na nkolo alobaki na ye ete lokola bilemo mibale epesamelaki na Moshe, bilemo mibale mpe ekopesamela moi. Likonzi ya moto moko ezalaki na Moïse oyo emonisamaki mpe na Paul, yango mpe ezalaki na ndeko na biso Branham. Moto oyo azali kobakisa te eloko moko te na liloba oyo emonisami. Eza na baoyo bazali koloba olobe ete kuna nkolo asali boye, nkolo asukaki awa, nkolo asilisaki mosala na 1965. Bandeko, nakoyebisa bino boye na oyo etali liteya ya liloba biso tozali wana mpe na nete bo tokoki koloba amen, tozali wana mpe tokotikala wana. Biso tozali kosuka kaka epai Nzambe asuki. Soki abandaki na biso, biso tokosala eloko mosusu te. Soki Nzambe abandaki na biso te, wana mpe tokoloba te tokoki kovanda kimia, kasi esika ete ye azali koloba biso tozali koloba. Epai nini ye azali na sukisi biso mpe tosukisi. Moto akoki koyemba ema ndenge ye alingi, yango etali biso te. Kasi ezali eloko moko oyo ezali kopesa biso mawa. Tango tokomona ete biso lelo tozali nanu te sika oyo Nzambe alingi biso tozala, kasi ebongi na biso te tosala makambo na ndenge na biso moko te. Wana tozali koluka kosala kobakisa makambo mosusu oyo ekokoma libaku. Ebongi na biso kobosana makambo wana nyonso na Nzambe. Biso zali kokoba tina ntango biso tokoleka na kondima mpe tomona oyo alaki biso. Tika ete lilendisi oyo na liloba kolekaka na Matthieu 6 na verset 11, yango eutaki na Ancien Testament. Nkolo aza na posa eloko moko aloba na biso lelo tanke lingomba oyo akoyokana na sika. Makambo nyonso yango ekomamaki mpona bolamu na biso, na tina ete biso toka kososola na koleka banzela na Nzambe. Nzambe azali kopesa mibeko na ye epai nini yango mpe ezali kondimama mpe bazali kondima yango. Nzambe azali kobongisa mpe nyonso ezali na bosenga na yango. Biloko nyonso baza nango na bosenga mpe ekozala wana kaka ezali kati na biso kaka mei bonge ete tozongisaka matondi epai na nkolo na tina ete molimo na Nzambe ekoka kosala na oyo nyonso kokoka na oyo biso toyambi na liloba na ye. Nzambe azali kobatela, Nzambe azali na kowumela te. Nzambe abongisa deja nyonso oyo ye asali ete liloba na ye ekoka komonisama. Nyonso ezali wana na miso na Nzambe. Ebongi na biso kaka tondima mpe toloba amen. Totelema mpona kozongisa matondi na nkolo. Zongisi matondi epai na yo nkolo mpona liloba na yo bule mpe mosantu, mpona bandimbola nyonso opesi biso na nzela na yango. Biso toyoki mpe tomoni ete yo ozali kokokisa. Yo ozalaki na bato awa na se oyo na nzela na bango oyo okokaki koloba, oyo okokaki kokotisa na mwango na yo. Na nzela na bango oyo ezalaki kopesa batoli na yo. Bango bazalaki bakonzi mpe banganga Nzambe oyo bapesameli kombeka epai na yo. Yango nde ekomami o nkolo, yo ozali na libota moko oyo yo moko
osele yango yo moko poni bakonzi qui a reçu ta parole. baoyo bayambi liloba na yo Une partie de ce que mpe tu bango as. bakomi kiteni na nyonso oyo ozali Et nous aussi, nous serons encore étonnés. mpe biso nyonso tu tokozala na bokamwa na ngolu oyo Révélera oyo ntango yo okomimonisa ceux qui te sont consacrés kotalelaka na baoyo nyonso bamipesa epai na yo de rois et de libota sacrificateurs. moko ya bakonzi mpe banganga nzambe Croyant en Dieu, oyo bango bavandi na pete nyonso epai na nzambe croyant pleinement bazali kondima kako ezali liloba na la elikya parole, mpe bazali la fin. kondima yango ntina suka nzambe moyenge beni Donne-nous le saint, pesa biso la sainte crainte botosi kobanga liloba na yo et de ta parole. liboso ali na yo liloba na yo na mikano na yo nyonso Décision, mikano no nyonso oyo ozwi unter deinem Volke tes directives et tika tes ete décisions pour oyo nyonso oyo ali kopesa biso tokoka kolanda yango longola oyo ezali koninga ya bato kakokisa mwango na yo figure à toi-même. oyo na ntango yo moko okozongisela biso okopesa biso oyo olakisi oyo olaki okopesa biso ngolu na yo lokola ezalaki na ebandeli na baoyo nyonso balaki kotosa liloba na yo mpe nkombo na yo olo yo kunza biso tozala na baoyo ya yo Pouvoir à tout au milieu du désert. ete na esobe oyo nkolo yo moko okoka kobongisa nyonso ezala kolia na biso mapa mai ta kolata nyonso nkolo yo moko obongisa mpona epai na yo eloko eleki mpasi ezali te Et tu resteras le même yo ozali lolenge moko pour l'éternité. libela na libela Dans cette heure, tika ete na ntango oyo t'ayant été véritablement consacrés, biso tomizongiseli mpa na likoma likabo epai na yo mpe tika ete liloba na yo ekoka kokoma bomoi katikati na biso consacrés, lokola yango ekomami baoyo bamipesi lokola likabo epai na nkolo nkolo osala te yango ekokisama boye mpo na ngai mpe mpo na libotano mobimba mpo na lokumu ton saint mpe nom. nkombo À la fin, ya nkombo na yo exécuté tika ete na suka nyonso ezala kokokisama lokola yo olobaki yango na kati na liloba na yo obéissant. tika tosala ete bato toza bato na botosi Tout ce qui nous bato bazali koyokana na liloba na yo longola nyonso ekoki kotelemela liloba no katikati na biso Je te remercie nazongisi yo matondi mpo na liteya na lelo tiré de ta oyo parole. biso toyoki na kati na liloba oyo na ntongo Gloire kitoko à toi. lokumu masanzoli nzambe na abrahamu isaki na yakobo Le Dieu d'Abraham, nzambe na le Dieu de abrahamu Moïse, nzambe na moshe de Noé, nzambe na noe est notre Dieu. yo ozali nzambe na biso mpona ete ezali kaka yo nzambe mosusu te Alléluia. aleluya Gloire. lokumu masanzoli na nkombo na yo monene amen